Tala likambo munene comme ndeko na biso ya mwasi, ndeko na biso ya mwasi azaki na mama na ye, bazaki na province bongo ya Lunda. Ay kokutana na papa moko en vieux. Papa moko pene ba 68 ans d'âge. Siko soki na bina présenter pe mama mobali nanga o nazo bimana siko tellement za mukolo makasi eza soni. En tout cas, na moneka ke no bon, le seul moto na ko signer zaka mama, vomi mama sanini aya. Mais na tanyo soto zana ye ba mbongo na zanga ki lote. Na zape na zape tout attend temps ko trahir, ata makanza trahir ye pesa na ngote. Bon, d'accord, problème ezate le quoi peut tozaki na projet déjà to beng sa mama, ngai na chérie nanga. Comme ça to beng sa mama azal. Prophète exige ta maman au koma bo benga ngape pour nazala wana to solola ensemble. Tango papa kolonda kwa yeba fungoli porte mutu ke koti. Akuti mama na prophète na mwana na ye moko jeune fille à question. Atuni mama bango. Oko expliquer nga likamni ezo leka a. Yona mobali nanga boyeba ni ndeni. Mbote na bandeko nyonso oyo bakuzali baku ya kotala biso ya ngai wabino mulobeli ya mboka Miss Gain l'artiste l'homme de awa biso. Lelo na yeli bino lisusu lokola momesano te na yeli bino na lolenge mususu parce que mokili otoya mwa ba réalité zoza ya biso mwa ebele tozana moko ya bandeko moko ya mwasi moko ya bandeko ya mwasi azapi congolaise alobina mbika ko mimana lisolo na ye oyo na télévision etake mulobeli ya mboka toka bula makanisi na bayike pour que toyiba ndenge nini toko kosala pona kosunga ndeko na biso ya mawa ya mwasi eza lisolo ya mawa esali pasi mena yebite lolenge nini kokomela mokos na mususu oyo kozali baku ya kotala biso mbote na bandeko nyonso balingaka ngai mbote na bandeko nyonso basabonaka na chaîne oyo mbote na babone nyonso pe mbote na ba partenaire na ngai nyonso yambo na banda lisolo ya motuya ya lisolo oyo na obetela bino na poko lelo bandeko balandi nangi na profiter na pesa nanu mbote mingi epai ya héritier Matukama mon ami na pesi pe mbote epai ya muto babengi maître 113 ngomba Golgota Tulonda tika na pesa mbote epai ya Patrick Tudilu tika na bakisela mbote epai ya Diego Utiti waneza bandeko na zaka na bango pe na bakisa susu mbote epai ya Ruby Visor Aigle Ruby Visor na pesi vraiment mbote otu na ngai nini oyo ezali lokola lisolo na pokwa ya lelo lokola momesano ngai à part ba émission na saka pe ba analyse ya ngai moko via ba réalité o ezokomela biso mais na changer pe moi le lenge parce que ba réalité zo demander te belé ba masolo ezo ya ngai belé bazo contacter ngeta ke mulobeli ya mboka lokola naza kolandema pe mumbaike baza koyoka ngatango iso nde omoni ndeko oya mwasi apesinga confiance alobi kene na lisolo oyo na awa biso kene na lisolo o na etando pour que bandeko bameka kosunga ngai ndeko na biso ya mwasi oyo na kombo na nsali ndeti mwa kobomba muke parce que peut-être bandeko mususu bakoki koyeba ye ekosala ndeti mwa bien pensate par rapport ya lisolo na ngina betela na bino baike mokili otoya mokili oyo toza bapaya mokili oyo eza mboka ya ba réalité et surtout na mboka oyo tozali Angola eza mboka ya ba réalité tala likambo munene comme ndeko na biso ya mwasi ndeko na biso ya mwasi azaki na mama na ye bazaki na province bongo ya Lunda na province ya la Lunda et bazaki kosala mumbongo na mama na ye ba classe ya potani azosalimo ba formation et sali été lokola kaka na cadre ya koluka vie ndenge zalaka mama tikalaki na province ye alobi aya na capitale ya Luanda po aya koteka aya kosomba biloko na Luanda ebongo akende koteka na province
et comment kindeko o ya mwasi na capitale ya Luanda na moi 2 semaines azalaki na Luanda na lolenge kaka ya kotambola boye ay kokutana na papa moko un vieux papa moko pene ba 68 ans d'âge ayebisi ngai Miss Girl âge ya papa wana eza de 60 à 70 ça na 4 wana c'est-à-dire à cause de la peine à boy poko bomba moi muke âge ya papa ngo a dragué yé muto a bete nga lisolo oyo ta expliquer nga lisolo na bete na TV aza na âge ya 27 ans d'âge azoke de 28 ans et puis abotate abalate azaka na maman na ye et puis ba osana on va faire pour que baluka neni ba ko équilibrer ndenge za kaka tanga kutena papa o a sepeli na ye vraiment makasi a sepeli na ye et a dragué ye papa o a joué appartement papa ngope esi a kufela mwasi na mboda capitale la Luanda a kufela mwasi azapi na mwana te awa bana na ye misatu bazaka na poto papa mwaza vraiment na ba possibilité azapi na mbongo nde azweli nde kona biso mwasi oyo ndako appartement ya munene lopango mbimba ye moko na Kilamba. Alors les temps bazo vivre na babandi na mort babandi ko lever na papa yango a expliqué papa yango ke ngai ne na kibona ki ko sala ba comprendre na Luanda il faut na zonga ici kama mazalité omoni papa bandi ko expliquer yete omoni to sala tout possible pour que to bien ça ne maman aya pe boye et puis ba faire un bonne ko sala wana bo sala nga partie ka ya Luanda aya capitale siko la fille à question o fina biso oyo abande ko namora na tata wana alobi siko soki na bina présenter pe maman mobali nanga o nazo bimane siko tellement za mukolo makasi eza soni donc c'est mieux na garder kaka moi secret oyo et pas ya maman pour peut-être maman a kosepelate maman bandi pe ko benga yeba ndenge ni ba sala contact ndeni yo kendaki siko kendaki esuki ndenge note maman en tout cas nga non selo ba comprendre maman comprendre été ba comprendre to capital na bango zaki ya ba 200,000 kwanza loka ba $200 ba 200,000 ba 250,000 kwanza mais mon ngo mosala ba comprendre ya ba 1,200,000 ba 1,500,000 a otinde la maman ote maman ezala ngo coûte important que ce côté qui otinde la nga mbongo awa ponga mona za nga bien tala a expliquer maman ka réalité mais a présenter tata ya ngote tala na kutana kina chérie nanga boy maman oye ba ekaka yo zala na o bien et tout maman pe aguentar na donc c'est ça pe problème té. Alors qu'est-ce qui s'est passé oyo salike ndeko na biso oyo apesanga lisolo na ya na télévision bavandi ko vana ko vivre na papa oyo basali une année basali 2 ans basali 3 ans à Monique Tétin le siko par rapport à ndenge trouvani de comme ko vivre déjà na chérie nanga oya papa et comme penza ndeti et comme ndeti te mais comme libala loko comme libala alors bon na signé nanga kaka maman loko déjà maman zo ka ba mbongo je ne pense pas que maman akoboya libala oyo ba ko zo décision avant d'ici chérie na ya papa abi non vie à boina maman za na bien kuna mais na sepeli na beng saka maman aya awa comme ça ya o localiser famille na bango pour que opesa mbongo ya libala ndenge osola kinanga non papa pe amoni que non té c'est intéressant tout c'est important pour que to beng sa maman aya boye to e bandeng ni to sala siko pendant 2 ans ndambo bazaki ensemble mobile sali ba traitement moi ça sali ba assess moi c'est ba traitement na ndenge tout zemi et akate asombeli moi si le pangu na zangu
atongeli ye ndako. Mais mwana mwasi oyo moya botela tata oyo ezate ezapete ke aisina misge ezapete ke na nomela bakisi ezapete ke to susu na jo batonga ezate ke nazo komsa yelo kwa ndeti mushina parce que bolingo ba mekakati na kendaki na essence ka keno kwa za ba mbongo ndeti na zo ba mbongo mais na komi na point ke nga mo pe na lingi nanga parce que tata ngo akiparanga bien na omona raison ya trahir yete. Donc ça dit bolingo boti kati nanga via ndenge tozalaki kanaye nde to vivre nde tozalelaka ayoki langa sonité a présentanga partout nga pe na présentaka partout. En tout cas na moneka ke no bon le seul moto na ko signer zaka maman vomi maman sanini aya mais na tanyo so tozana ye ba mbongo nazanga ki lote naza pe naza tout attend na temps ko trahir ata makanza trahir ye pesa na ngote. Bien que d'abord, 1, nous avons camarades, 2, nous avons bilonda, 3, nous avons la kaipa nanga. Nous avons mis tout que ça, nous avons besoin que ça soit nanga, chauffeur au mimanga, nous avons besoin nanga, donc tout ça bien. Nous avons ko ezuko umeleza ko pola. Donc quand on peut nous zoner na bo nous zoa zemi na été na ebité ko raison et ko kozala nini. Abandi ko fréquenter église mort quelconque et pas prophète mort open autant kombo na été pour éviter parce que l'histoire va être pena na chana na moba close pour ne pas en besoin de tia makanisi message bimi na église et pas ya prophète on a zo na ndeko na biso ya mwasi que pour na makambo etali ko bota na yo il faut ça là tout au solana na mama abino na mama biso na mama biso problème ni habité faut bobeng sa pena mama o so na mama abino ayebi pourquoi yozobo tate mama nanga moi ce que prophète moi zongi sko na ndako est-ce que misgel na zongi na ndako na bandi ko réfléchir est-ce que mama nanga na ninga kolisinga na pasi na ninga yimuka potana boko la ngai na koma lelo bona sale ba formation ba classe ba formation. Message oyo est-ce que ça pena message nzambe comment est-ce que va ressentir que non ma tina okangaze mitebo eza pona maman bon d'accord problème ezate le quoi peut tozaki na projet déjà to beng sa maman ngai na chérie nanga comme ça to beng sa maman azal prophète exige tant maman okoma bo benga ngape pona zala wana to solola ensemble. Ok, problème était prophète. Babengis pe maman te maman yo fuya ka Luanda tout ngana ko kaliso sute maman pa kangi bisaka na province aye Luanda. Mukolo mama komi Luanda. Papa ayaki na no pe nanda kute prophète pe ami komele na yena onte moi na zu téléphone les jeunes filles a zu téléphone a bengi prophète pe na lombango le kweza ki pene prophète ayi na ndako mutaye mutasuka papa ya ndako abisinga misgel l'histoire oyo eza lokwa ndeti mona na théâtre na ba film mais en réalité o ekomelinga tango papa kolo ndako aye ba fungoli porte mutu ke koti akuti mama na prophète na mwana na ye moko jeune fille à question papa tangazo kota kaka boye mama ya jeune fille oyo na ye tata oyo aza mobali ya jeune fille oyo mama tsali lokona to baloko aleti mama bokilo na ye moko bokilo tanga koti babengani na bakombo na bango. C'est-à-dire mama bengi mobali ya mwana na ye na kombo na ye mobali pe papa wana pe susu abengi mama bokilo na kombo na ye mobali wana ye tina salon pe avandi abandi kotuna ye mama bokilo parce que mwana isika azalaki semisgen donc ngai moko na mai na makila on dirait que non comprendre ba mona ozo mona nazo rêver nazo no lota toni
atuni mama bango oko expliquer nga likamni ezoleka a yona mobali nanga boyeba ni ndeni mama bandi olela wana prophète sur place mama bandi kolela abi mobali na yo oyo bandako bisangai yeyo abi o aza mobali noté oyo aza papa na yo, c'est-à-dire aza père biologique na yo, c'est-à-dire papa oyo akena na ndenge ba faire na ndenge alunda atikala ko bimana mama wana atikila ezemi na ndenge pa zonga aya na elwana na compte ba faire na ye babungana na ba contact nyonso na ndenge mama oyo aboti mwana na ye akembi na ye kotangisa ye kokolisa ye papa okuti na makanisa ye te akoki kozala na mwana metango mama oyo rappeler mobali ozoyeba na tambo otona episa ko mamba zemi boye okatisa ko na okosa oyo mwana na yo. Sko papa ye moko esika za azoyeba te asala nini makanisi suki ye moko mwana ayesinga misge sko na mitso naza na mbara de choix ngai na tata yango ya ngai moko o aza moko ya mobali na nga talaka tovandi déjà 2 ans na ndambu tosi tosali nyonso o mwasa mbali basalaka tosi to mesane ngada bolingo ekoti makasi yango ba papa bokebaka na bana o basundolaka. Alors na mit oyo mwana lobi ngai bolingo deje komaki makasi et pas mobali nanga mobali yemoko na minutes oyo azana na décision te ne perd la question atikali kosundola nanu mama na mwana na ye na ndaku na prophète ya kenon quelque part pour que nous réfléchissions que nous réfléchissions bien. Mama lobi mwana ye asali soni vomia zonga esika zalaki mais o est important ezake ye mwana ayebi vérité pe a condamné na ye pe mwana te pour mwana pa yebaka tata te a condamné pe tata te pour tata pa yebaka mwana te akanti lokwa neti mama yebise kaza na zemie eza mamba lokuta tara ba fille ba fille alunda peut-être azoli benga akosela ezemi pour que alia yeba mbongo etu abloka ye babunga na bongo mena bandeko nanga par rapport à l'histoire au bino boyoki pour la jeune fille o toli nini oyo bino boko pesa na ye nazana posa ba commentaire na bino bo pesa ye toli à partir ya commentaire bo pesa ye idée à partir ya commentaire asala nini na moment oyo na minutes oyo asala nini nde à partir ya ba commentaire na bino tozongi la deuxième partie ya lisolo oyo ngai pe na yeba suite nini basuki nde nini basali ndenge nini soki pe la fille à question a boti courage na prochaine peut-être émission na obenga ye ayo le kana plateau oyo pour que to sola ne peka makambo to yeba likanis na ye ekozala ndenge nini na suka ngawa bino molobeli ya mboka Miss Girl artiste l'homme de Awa Biso bongo na tiki bino pour mbala sima bo commenter bo aimer bo partager bo s'abonner mais plus nazana pour ça ya ba commentaire na bino tukutani na bino pour mbala sima na lisolo oyo koya ciao.